Et quand tu viens, tu dis, Kofi Abouakela, Koba Mbouakela, Jaël, tu es malade, toi. Kofi Ninoala. Tu es malade. Kofi Rato, Kofi Olomide. Naïbite, tu es malade, ma chérie. Tu es malade, bébé. Elle a déjà dit ça quelque part. Na lembi ba pique na yo, na lembi ba Mbouakela na yo. Non, mais cette fille-là se prend la tête, hein. T'es tout le monde, je disais, non, tous les gens bon, excusez Michel, on n'a rien contre Jaël. C'est une sœur pour nous et c'est une Congolaise comme nous. Seigneur! Kofi Olomide, Kofi Moussoussou, oh, mon ketchup. Alembi ba pique ya Kofi. Non mais attends, ma chère, s'il te plaît, mais tu te prends la tête pourquoi? Kofi Olomide Yambora, oh bébé. Est-ce que maman a fait Kofi Nenga na mona? Yesu. Jika Kofi a garçon. Fanda na yo chérie. Jika na nenga Kofi Olomide a garçon. Tika na yo yaya. Maman bota. Maman bien abota. Amoulaï, il est beau. Il est élégant, il est charmant, il a l'argent, il a les... Le long de Ronabiso Jaël. Amone Zama Peka, Amone Zama colonel, ma général. Soki bébé nanga wa motema, aleka sui, ata lisole yo kanate. Maman. Quand je parle des choses normales, j'aime parler posé. Les danseuses étant wakobino ko sentir si makuna wana kutu sirige zalate le londe te comme mona moi c'est soka zana simoyebi oyo banguti ko tia moi BBL mais na période na bango ezalaka moi si ndenzoto mukie soka baki moi kibe quand tu dis yo yaka mikox yo ya okauka yo penzo kote maya ya mikauka comme femme légitime otalanga bien na caméra mama si grand prêtre mère mais singa yo pe ngolozo lia bien pa mama si po yo pe kaka mama si na lela nde mwana mwasi wana parce que ça définition ya courage définition ya silence très bien parlé définition ya force. Quand on parle de la force tranquille, cette femme-là, elle peut te frapper, pas possible. Elle peut t'humilier, pas possible. Talaka gouvernement passé, talaka royaume passé. Neba limwe lokola mungu wanaka chamai. Alaxi bon. Salut Mbote, bonjour à tous les fidèles abonnés de Edoxy TV News. Mbote, bonjour à tous les fidèles abonnés de JK Télévision. J'espère que vous allez bien. Bonne année pour la LGBT depuis Tobandi, année 2024. Excusez-moi pour la Tobandi. Non, nous avons na JK Télévision. Vous voyez que nous avons continuer kaka kozala. Donc voilà, bonne année na tout au beau soutenir biso d'une manière ou d'une autre. En tout cas, nous vous disons merci beaucoup. Et ça pour na bino de bozo sala qui est chaîne na biso et mata et donc TV zo mata grâce na abonné na ye et JK TV bientôt 10K et ça kaka pour na abonné bozo sala biso confiance na ba émission tozo tala bozo wana tout le temps bozo liker bozo partager. En tout cas, merci beaucoup. Alors, nous voulons un peu parler sur phénomène Jaël. Nadia, phénomène Jaël, oui. Jaël chaud. Phénomène Jaël chaud. Une maman comme nous, je sais pas, succès comme Kolukango d'une manière ou d'une autre. Surtout les plans sur succès. Succès, il y a moi qui est déjà parce que déjà. Mais tu cherches quoi en te déshabillant devant la télé et puis c'est vraiment qui t'a coûté. Tu remets un peu qu'on touche phénomène
papa na biso yaya na biso confrère na biso to benge bongo ex honorable ya mboka na biso Zakari Baba Baswe nga na ebité moto moko yebisa nga Nadia omoni ba journaliste nyoso bazo finga lelo baza exemple ya Zakari Baba Baswe pe yende aya na mifinga na télé en tout cas nga nazaki pour yango te nga la ndima likambo na yoki o na yoka na nute na ndima ngote na confirmer ngote nga na apprendre bino kaka mamunga pe na yokaki. Alors je ne suis pas seule na plateau na nga lelo, je suis avec Dada wa Taïfa Judith Kalanga, la maman de plusieurs. Avec elle tokomeka pe ko sala analyse o ya kitoko ya 2024. Dada wa Taïfa, bonne année, bonjour. Ah, bonne année Nadia GB, bonne année la femme selon Jésus-Christ. Bonne année na ba guerriers nyonso ya Edoxy TV News. En tout cas to pesi bino ba merci. Vraiment to banda ki na bino parcours ya Moulayi. Ko banda le 1er décembre 2023 ti le 1er janvier 2024. En tout cas pour na yango to pesi bino merci. En même temps na pesi merci na ba étoile na nga Jika News. Quand ndenge na lobaki parcours ezala Moulayi bambonge mikakatano tukutana kinango na nzela. Soki eza bolingo na binote, soki eza makasi na binote. Jika actualité za ozo lobate tozo mona yote. Yaya loba, yo loba bien yango nde pesa nga makasi. Pourquoi? Parce que un certain moment peut-être écoutanga nazana makasi te, je suis fatigué. Je n'ai pas de moyens. Je dis que non. Je suis vraiment fatigué parce que nous, on n'a pas de sponsors. Hein? Ah oui. On n'a pas de sponsors. On les fait parce que tous en amour, il y a qu'on partager connaissances et les bonnes manières. Na babone na biso. Merci beaucoup na boss FT Bipa Yozali Topession Beauté. Merci na papa Joseph Magloire, les professeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup na JDK Mopa au Soda Potonoko International. Bato to banda ki na bango ba parcours. Tozo continuer na bango toujours ba parcours. Fabrice Mandé. Merci, merci na libotananga. Merci na yo Nadia. Oza parmi bato to banda ki na bango ba parcours depuis tozali ko continuer. Tika nzamba lola apambola bino. Merci ndenge bo comme sanga na dika. Na sali nangé forte. Na fingite. Na sali bezite. Kana maloba nanga. Kana conseil nanga. Bomé mangana dika nzamba pambola bino. Voilà, en tout cas biso to lobaki to finga neti bango te biso to keka na pas de torture. Hein? Torture akena maleme pe akomaka. Moi également je dis merci na batunyo so bo accompagner ki biso na lobaki to bandi voyage à Sika. To bandi pendant voyage à Sika mois de janvier 2024 et ça voyage auto s'engager. Ndeko, est-ce que tu vas te comporter seulement nous on se comporta qui en 2023? Non, tout n'a pas de question au mettre fois même la famille. Ce qui année est changé ba combo. Tout ça qui en 2023 et aujourd'hui nous sommes en 2024. Année changé combo et toi tu ne peux pas changer ton comportement. Pourquoi tu restes le même? Merci beaucoup à ma famille, merci à mes enfants. En tout cas, ils sont là pour moi. Je vous aime beaucoup, Edoxy Samantha. Merci à Yvette et Yaya. Merci beaucoup pour tout. Fabrice Mande, mon petit, merci beaucoup. En tout cas, Fabrice Azalakawana pour motiver Bisoba Image. Moi, je dirais un grand merci à Judith. Et non parce que je suis avec elle. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et tu continues toujours de faire pour moi. Merci. Merci. J'ai dit à Lukela Kinga invité Moko. Moi je suis pas comme ça. Ce qui m'ont fait la Kobolamo, faut dire merci. Il y a Florence Guabindi. Merci beaucoup. En tout cas, continue. Kozala Bongo Nzambia Kanisayo. Atala vraiment Nami Samawa. J'ai qu'à te continuer balamoko na émission Nabiso. Et phénomène Jaël. Nangana otoza ba maman. Nangana otoza na bana. Nazo se poser ma question. Jaël na yiki ana bana mibale. Attaque tout bana ba ya yote ata ba neve ou bien ba nièce na yo phénomène ko se déshabiller devant les caméras et ça ni phénomène maman. Merci beaucoup, merci na utaki ko sala wana na pesi le vrai de mama si na monde entier na pesi bino mbote Maria Kitoko na pesi mbote ba Charme na pesi mbote la mère des garçons na pesi tonton Guy na pesi mbote wana ezali ba soda ya mampinga ya mama si les cœurs de Mopao. Donc, ingeta na bino bipa ebozali. Kombango tokota ki to continuer na ngoti. To bandaki yango 2023 to kwa ici gouvernement, to kwa ici royaume passé, to continuer bambolombolo wana sikonde to kokwate to kokabango. Au sentir que non tellement que ba mampinga baza makasi, dépression koti likolo nango bilambe bimi. Tikana seka poso so na koti na makambo epesanga evimsanga. Phénomène Jaël kolongola bilamba yaya. Eza bien, kobeta lisolo ke obima na mini, na grand.
légende eza bien mais siko na okenango musiko tuningaka mutuna moko mais développement ezala munene na okenango musika makasi oh taboulé ya tiki 70 quelques enfants vraiment nani akoki ko identifier ba mama ya banana mais moi so ya zalaka pembeni na cercueil yende ba identifiaka femme ya mowei nakosi ouais maman bila belle choisi misika. Thank you. Nalinga kauka bongo. Nakena ngo bongo. Parce que lelo, so yo bimo lobi obimaki na star. Ya na oseko. Na ona lobi table atika ki bana 70. Siko na tuni. Na oya bandane vie. Na oya bandane vite. Mais na suka na ngweza kana moko afanda na cercle. Papa mba kuta tika na bébé. Thank you. Mais quand maman Amazon, Dieu te bénisse. Nde ba fandi sae. Que Dieu te bénisse. Elingi olobanini. Star. Tout. Alingate. Bango moko. Bakendaka kokota ndako nganga. Sandra Linda Baboté a koufate Anna Bomoy. La fille avait dit quoi? Et aujourd'hui, la fille est en train de subir conséquences à Biloko Sala Pona Jibem Piano. Ouais. Et Belisa est le quoi Libama quand je parle na loba na muto akufate na loba na muto ana bomo parce que Sandra Linda Baboté abima. À l'époque baloba ke Kofi Olomide viola ba danseuse. Aloba ba ndeko botika vient mo pa okimia biso moko to viola ba preso. Voilà. Poto zwa ba valeur. Ngana simba kisi pona Jibem Piano. Abeta kutu kombo Jibe na nzoto na elo kwa tatouage. Biyo moko kuto zo beta tout na chambre à président. Bisonyo soto yebi yango. Botika bisoto fan. Yaya nazo négliger musala danseuse te. Eza métier. Mais bisonyo soto yebi danseuse ya RDC. Namboka la chose à valoriser. Libos namu tolongola nanu valoriser te mama. Danseuse à Congo tango azoya. Ya liboso. Ba grand prêtre ba fanda na seba changamiso. Ya mi bale pona zo ba faveur à président. Il faut luke tu nanga ya kibomoto et que ninga na pena mbeto à président. Troisième. Siko likolo nango akokende kota sukola matungulu ekota na nzoto. Céleri ekota na nzoto. Ndembe ekota na nzoto. Pima ya muke ya munene se tangawisi na javel. Se kokota ya tango oleka zosko be pisi wana muse yango pakola ngo na nzoto yoka soki ochango na mbisa kotumbe peso formeni. Oza kotombi siko yoba siko mutu basukolo na be pisi nyoso wana. Oleka liboso président violer président. Si. Merci beaucoup. Siko lelo nde ngona biso Jaël. Amoni za peka, amoni za ma colonel, ma général. Soki bébé na nga wa motema aleka sui ata lisole yokanate. Maman. Quand je parle des choses normales, j'aime parler posé. Les danseuses étant wako bino ko sentir si makuna wana kutu sirige zalate lelo ndete okomo mona mwasi soka zana simoyebi oyo banguchi ko tia moi BBL mais na période na bango ezalaka mwasi ndenzoto muke soka baki mwa kibe baleka sui endisi kape ya bana nde baleka na bango mususu pa yebisi na lingi na ngana tikala kana mwana Kofi akipete mais na ngana tikaka na lembwa Kofi yekuto za bien ana bana 10 bongo sikoba oyi Kofi a seulement 10 enfants. 10 enfants. OK. Yekuto za bien ana bana 10 siko Jaël la lingi sale la biso tapage. C'est comme si elle est la seule à sortir avec Kofi Olomide. Et tant que danseuse ou journaliste, c'est quelque chose comme ça. Tu connais ce Canadien. Elle a ça la sa page. Elle a comme sango dangereux. Elle a comme sango mystérieux. Est-ce que sortir avec un homme marié, tu dois étaler à mon ma chérie, c'est la honte. Dépose d'abord la question d'un homme marié. Star. Il y a une bandeli on a taboulé. Soko lobina kende na madilu na okoya makasi. Soko lobina kende na ye moko. Tata kulutu mama leki ya ba musicien nyonso lombo makiadi. Muto abota na ba indien, muto abota na ba bukinabe, muto abota na ba chinois.
Tokolobani. Tokolobani. Yaya, lelo yo ya kosalela biso ba live ata 20. Obeta peto longa na bima na Kofi. Tosala 600 yaya. Tu n'as pas monté capacité yaya. Et tu n'as pas honte quand tu dis yo yaka mikox. Yo ya okauka. Yo pezo kote ma yaya mikauka comme femme légitime. Otalanga bien la caméra. Mama si grand prêtre mère. Mais si yo pe mkolo zolia bien pa mama si po yo pe kaka mama si mama si. Bébé na ngai na lela nde mwana mwasi wana parce que ça définition ya courage. Définition ya silence. Très bien parlé. Définition ya force. Quand on parle de la force tranquille, cette femme-là, elle peut te frapper, pas possible. Elle peut t'humilier, pas possible. Talaka gouvernement passé, talaka royaume passé. Neba limwe lokola mungu anakacha mai. Alaxi bon pénal la vengeance c'est un repas qui se mange à froid. Je n'ai pas le temps de parler, ma chérie. Toi, tu te crois que tu es la seule fille de Kofi Olomide. Je vais te montrer que tu n'es pas la seule. Allez yo, yakawa. Yekuna pe yakawa. Yakawa mogile ba. Allez bino nyoso bo bimadi. Bote mana. Bino nyoso bana mopao. Allez yo yaka sikolo ba. Biso nyoso chui. Kofi pa makila makasi bana ngo bilong na ya mwindo na bilong kaya ye. Na mituka ba mituka bana nyoso ba maneke. Siko yo ko salela kifiero wapi. Bango nyoso ba star. Et puis, je te dis, tu peux parler d'une femme, tu peux dire que Nabima na ministre wana. Na, c'est dans le passé. Mais oui. Na, quand tu dis dans le présent, il faut l'accepter. Quand tu dis dans le présent, Jaël, avoir Bima Akende Poto France, Abando Fanda wapi. Kuna na mananini na pompage. Ndaku ya studio na sima ya ndaku matembele. C'est parce que je n'ai pas cette cœur de prendre les images des gens pour faire du mal aux gens. Dieu ne m'a pas créé pour ça. Non, non. Sima ya place Jaël omoni kande to ça l'émission to alikolo boy. Omoni ka ba forme ba no ezala se wana. Ce qu'on a sima nango matembele. Oh là là. Studio. Après avoir bengane pas Fifette Mayamba. Ah bon? Kofi nyoso no finga te fa fanda wana. Tamba potani na Fifette Mayamba lobi Fifette Mayamba boake les malades. Akendeli wa. Et puis mbongo wana eza masangisi ya ba warrior. Azana place au fanda te. Maintenant dis-moi na tapage na makasi na nyoso zo sala to koma na bolumbu après na olinga na expliquer bato na nyoso yozo sala qu'est-ce que tu as gagné, montre-moi. Tango na bima na Kofi bomoni lupango wana eza na ma campagne Kofi mto sombila et ana mère mona otanga ete ye pa mto buzoba na otanga ete ye penza la kisarayo omoni eloko wana yanga mutu moko obenga yo kende kuna ozwa mbongo omoni eloko wana yanga na sala yango na musalo babenga ngake na zala bula awanga na apete omoni eloko wana siko yaya tola kisakata omoni exemple na biso ya mabe tola kisangwata na bilembo siko bino musala ba vie moko sale bo bénéficier na ngote au fait. Tu me dis que tu sors avec tu étais la copine de Kofi Olomide, légende, les millionnaires. L'homme le plus fort, reconnu mondialement. Ah non, ça c'est blague avec les gens. Hein? Est-ce que vous connaissez la capacité d'une femme? Ça c'est blague avec Est-ce que vous connaissez même la puissance d'une femme? Ou soit Kofi était en train de te prendre un petit mokoboy parce que ce qui a considéré fille à joie. Peut-être si c'est vrai. Hein. Si c'est vrai. Hein. Si c'est vrai. Parce que nous sommes des Africains. Hein. Nous sommes des Bantous. Ça passe. Bien, Fabrice, vous avez un caméra. Nadia. Nazana vérité mona kokolo bato moninga Kofi pa linganga na loba vérité wana te Kofi pa linganga apesanga pe rendez-vous tokutana pe masolo pe leka monde ofandi kimia lokuta koloba lokuta te avec méthode d'aujourd'hui tout est permis. Ah oui hein. Au mon exemple, on appelle au fungoli pe misu c'est pour te dire que non nakolo ba peke no donsi na ngamo na Kofi. Ah oui. Meta ya lelo
si 100% mutunyo sondima. Donc je peux me réveiller, je dis na bota na wera. Et batutu bandima na lembi komi bomba. Ba fait comment soutenir yo. Est-ce que vous imaginez à l'époque Fimo ko bima que abota na Kabila Joseph. Alors maman livre alinga ka boma ya kimaboy. Et le koye ko kangisa fi wana appelle sa date ya mwana na ye les mêmes dates Kabila kota na pouvoir. Donc idemo. Si au moins tango toko saka to ye baraté ça na ba place moko boy to ya ka ko sieta. Mais baté ko ça faut ça peine intelligence ça. Mais tant que comment calculer âge ya mwana. Na âge ozoloba. Ya ezo et correspondre te place mona moi na kenda na yonanga toyebi te lelo. Cela veut dire que meta ya lelo tout le monde a la capacité de venir à loba oyo ezako sepelisaye à loba. Alors supposons que c'était vrai comme bastard nyoso balekana ye. Comme Père Roger Ngando à l'Ekanaï. Non, mais avec Roger Ngando, elle file la femme de Roger. Ils ont. Na rappela ka jour à Fingaka nani Rebo Chulo. Na rappela ka na loba yaya. Na yo na Rebo. Rebo pe aba les musiciens. Yo pe ofanda na libala na musiciens. Mais muninga yo na fandi na musicien wana. A bénéficier. Na moni pe mwana pa fandi. Azui pe ndako. Mwana azui kombo ya balumi. Famille influent. Mwana azui identité ezateka boti mwana bâtard azui pe identité siko yo ofandaka na libala ya musicien ya obota peta na Roger Ngando obimi na ndako ya musicien oke na Afrique du Sud olali na ndako oyo mabe kuna mabe mina soki nani excusez-moi on n'a pas l'habitude d'insulter mais otelengani bakimisio na Afrique du Sud balinga baboma yo okoteli nzela Zambi Lubumbashi sangisa ya bakamarade de Kirinjika batindeli yo mbongo futa avion yo Kinshasa. Donc ex copine ya millionnaire je dis oh ba chance biso tozaka nango yango baninga mso bazaka nango te. Non, au fait, eza ko to ba chance te eza makambo nde ba ya ko l'acception na télé. Eza yango te bazaka na vie na vraie vie na bango. Tu vois un peu, vraie vie na bango et loro mususu, vraie vie na bango et na tongo matolo et na tongo boy. Oh nous autres to lamkana. Quand on vient vous dire la vérité souvent, bondima abisoté. Paix à son âme, Flore. Imaginez l'image que la fille donnait à la télé. Imaginez l'image de la deuil. Il y a place, il y a famille. Il y a vraie vie. C'est pour vous dire, Jaël, supposons que Bima qui na mopao, c'est que Zala qui kaka parmi bato yo mopao, asakana na bango. Kende na yena gauche, kende na yena droite, kende na yena ouest, kende na yena tima. Yaya, obeta bakarasisi nyonso ya mokile pa mopao. Likolo nango mopao ebisio nazana mbongo te kamata $10. Notinda petit na opeso mbongo. Soke zalaki. La honte. Merci beaucoup. Mais Jika, j'aimerais quand même poser une question. Okay. Moi, ça me dérange. Dans 2024, il faut la lutte. Pourquoi tout tourne tout autour de la femme? Ceux qui veulent la pasteur pour son église, on doit utiliser la femme. Ceux qui veulent la politicien, il faut utiliser la femme. Ceux qui te lingent au bon mal, ceux qui sont en bateau, ils ont gardé jusque la loyauté, ma capacité. La femme, c'est vrai, mais la femme, on en a marre de la femme. Qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Merci beaucoup. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas. Oui, règle, c'est mais ça n'est de trop quand même. Ça n'est de trop. La femme est faible, oui, mais la femme est très forte. Pourquoi je dis la femme est faible, mais la femme est très forte? Actuellement, Internet, ce n'est pas seulement des femmes qui insultent. Beta tourne à TikTok, Talaba Live et Salim. Tu vas comprendre qu'il y a aussi des hommes qui insultent des bêtises que tu ne peux pas même supporter. C'est depuis longtemps, même à l'époque de Jésus, on utilisait toujours des femmes. Parce qu'on sait que moi, si Azana côté Mokobo et à moi fait, quand on vous dit de trouver un homme, de trouver quelqu'un qui va te dire, au moins ce qu'on a mobile mo ebiso que obimate yaya ko ina mobile wana te asungalo so ebisi mo mobile mo ebiso que ba vie wana na lingite so lingo sala biloko na yo salela ngona ndako na yo ou bien so bokutani na bande camarades no bo sali na lingi kuto yaya reste c'est
aza bouclier pour na yo. Soko za na mutu wana yebisaka yo te. Nazo exemple ya mamasi. Cindy Leker aza style. Na Afrique centrale, na Afrique kutu mobimba nani ayebisindi te. Président nini ayebisindi Leker te. Yebisanga page Facebook ya Cindy Leker eza? Non. Instagram Cindy Leker eza réseaux sociaux banda ko tazala ta eka na TikTok na 2023. Oui, puis pourquoi? Jonah. Ndaibse kota skoti. Ayebisi TikTok pe ya Cindy zani. Yo so mona Cindy a posté vidéo na ye ya azola kisandenga lati na TikTok. Non non. Ça rende challenge ya babilo kuna bilo activité ya musique na bango. Ça rende challenge ya musala na. Mobali na ye. Mais si c'était toi, la femme capable, la femme licenciée, la femme qui connaît tout. Moi soazana nzoto yaya, soko bini kuna opesi mwatsima, olakisi tatouage. Merci beaucoup. Tozongi na place ya mutakali nani mutakala ya Jaël. Et puis mutakala on a beaucoup comprendre que muta publié été. Yé moko devant live na yé. Exactement que ça vidéo en direct. Alors longola la kisi tatou à kotoyo, alaxi à kotoyo, alaxi à koto mais où allons-nous? D'abord à cause de ça, je vais citer artiste munene ya mboka na biso o paza ko sala fierté ya mboka na biso Fally Ipupa. Naza pe ko porter responsable muke. Pourquoi Davido en a besoin te bola kisanga ba chroniqueur ya Davido bazate. Mais na ebité ce qu'il fallait yebaka o yaza. Si yeba tenene ayebi wazani. Merci. Sauf fallait yeba o aza. Bilongi lokola bafi wana. Et pour ça n'a pembeni. J'étais contre cette idée-là. Et ko poussa na jamais pembeni na ye. Et puis on a ba live, ba tout mususu ba ko bima, mais Jaël a ko bima te. Cela veut dire que sa complicité avec quelques proches ya Fally. Sa complicité avec, parce que si ce n'était pas ça, toi tu crois que ma kamni so Jaël a osala fallait au monango te. Mais pourquoi balobi Jaël a ko bima te et pas bima te aza. Mutako sauter Jaël aza. Ba bengi soda makas. Yaba warrior. Non mais ça fait la honte de la musique congolaise, ça fait la honte de la culture congolaise, ça fait la honte de la femme africaine, ça fait vraiment la honte. Et tant que maman, quelqu'un, mais est-ce qu'il faut s'y porter nango et ça la insulte? Et puis je te dis, quand tu viens, tu dis Kofi Abouakela Koba Mbouakela, Jaël, tu es malade toi. Kofi Nignwala. Tu es malade. Kofi Rato, Kofi Olomide. Naïbite, tu es malade ma chérie. Tu es malade, bébé. Elle a déjà dit ça quelque part. La lembi ba pique na yo, na lembi ba Mbouakela na yo. Non mais cette fille-là se prend la tête hein. T'es tellement non, Gisèle, bon, excusez-moi, on n'a rien contre Jaël. C'est une sœur pour nous et c'est une Congolaise comme Seigneur. Kofi Olomide, Kofi Moussoussou, oh, mon ketchup. Alembi ba pique ya Kofi. Non mais attends, ma chère, s'il te plaît, mais tu te prends la tête pourquoi? Kofi Olomide Yambora, oh bébé. Est-ce que maman m'a appelé Kofi Nenga na mona? Yesu. Jika Kofi a garçon. Fanda na yo chérie. Jika na nenga m'a Kofi Olomide a garçon. Tika na yo yaya. Maman bota. Maman mia abota. Amoulaï, il est beau. Il est élégant, il est charmant, il a l'argent, il a l'intelligence. Yo! Abia lembi ba pique Kofi. Oyo ke langa zuwa nini. Baiser on peut comme une non-sas. Bah baiser comme une non-sas franchement. Mais quand je regarde, je dis oh mon Dieu, c'est vrai oh. C'est que Kofi est mon elle a la Laura cigare, mon on est besoin de seguir boya. Oui, que Nathalie alors on est mort à lobby, Kofi à lobby, oui que n'a pas comme mais c'est Facebook, mais c'est YouTube. Hein? Société bateau comme ça mon gars parce que partout non les caca bilonga Kofi. Mais bon ça publicité ne sont les savoir au fait. Mais ça c'est la vérité.
Ça, c'est la vérité. Au monde que Mikolo a commis un mout, a comme bien sûr 1 million de vies. 1 million de vies. Tout ça à cause de ces genres de personnes comme Jaël. On t'a ramené en Europe pour travailler. Ils ont changé nos objectifs. Non, nous avons une live, il fallait 45 minutes pour parler à ma œuvre. Il fallait, je n'ai jamais vu ça. Je te vis seulement en train d'insulter. C'est quoi cette histoire? Mais je vais te dire quelque chose. Jaël, à ce qui concerne Kofi, elle n'est pas celle de rire. J'avais parlé ça en émission passée. Jaël, elle n'est pas celle. Il y a des gens derrière. Bah, il y a Kofi. Il y a des gens. La dame, la dame, la petite, et beaucoup de gens sont derrière la femme. Ils ont dû faire ça pour humilier Kofi. Et là, on m'a dit que ça, la poba quoi ça Kofi et similité et quoi ici bango. Lek, il y a Alia. A sali Kofi voice quoi ça Kofi que non. Il faut, on a un problème na parking. Kuna na bango na Paris. Il faut payer 26 000 euros. Na kendo futa caution. Sinon, au moni nengo banda ko violer ba danseuse. Ndenge banda ko beta ba danseuse. Na ba vidéo nango. Naza au moni témoignage na pesa ka ya liboso eza lokuta. So pesinga ngote. Na kosani na okende kolakisa siko na l'état ba vidéo wana. Ba répondre eboye. Kendo lakisa. Eza le 24 février. Kendo lakisa yango. Côté wana, ils ont échoué. Alors pour réussir, qu'est-ce que nous pouvons faire? On doit utiliser cette fille. Mais Jika, il faut qu'on se le dise quand même. C'est vrai, nous vivons le physique. Nous vivons le physique. Mais est-ce que cette fille-là oublie qu'il y a aussi les spiritualités qui existent? Parce qu'ici à Kinshasa, on a l'habitude de dire que les musiciens kisi, Kofi Olomide kisi. Si réellement est vrai, est-ce que cette fille-là, moi, tolongolana no côté kisi hein pona moni manda oye bisabiso ke to kende tolongolana no côté kisi oyebi Kofi ana ba fan ya nani ya kilelo te omoni ba sous-marin ya dro na boyi YouTube a bloqué nga. Est-ce qu'on comprend de mon atangi ba sous-marin ya kala ya on comprend? Oui. Ba ancien sous-marin o ba kota potona bateki nango ya kala nde bafani ya Kofi Olomide bafanda na kulisi yango ba Joël amepesa conseil ba okata yi mukongo malamu azonga ta Congo atuna 2 minutes hein. Merci beaucoup. Voilà pour chiter soki muto azana bafani ya très dangereux na musique na biso za Kofi na Werason. Vraiment, cette histoire, ça fait honte, ça fait mal, ça fait tout. Moi, j'aime même pas trop en parler, mais tous ceux qui ont obligation à le parce que nous sommes des mamans. Toujours un peu parce que nous voulons chiter. Bah, ça l'habitude déjà. Si nous Régikuna, parlez un peu de notre yaya, confrère, papa, Zachary, Baba, mais c'est là qu'on finit. Atika, on va les chèques à Bakuluto. Et na fingi te papa Joseph Magdora lo baki na finga te papa Joseph na finga honorable quand même honorable aya na fimbu na parlement please Nadia rédification son a prononcé en bien rectification merci na lobi boyen il est le seul honorable o ya silisa mandaté so boyebite asa te poni balongola na katikati basalela ye section ordinaire na Assemblée nationale. Ah bon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as de preuves? Mais j'ai dit cela à l'époque. Les pères de Donsi et Manuela, assistants de la députée nationale. Donc là, j'ai maîtrisé l'Assemblée nationale comme ma maison. Quand je dis comme ça là, j'ai dit j'ai maîtrisé, j'ai parti prendre l'argent à l'Assemblée nationale. Donc, ici là, ce n'est pas ta maison. Ce qui est le lot, c'est finga, tout le monde a pensé à Zachary. Ce qui est le lot, c'est Gola, fingaka, warrior, fingaka, tawera, fingaka. Toute la tête, c'est lui, mais il ne peut pas changer un mot. D'abord, on a poto le bela mingite pour les chèques et ba toyo banini to le bela mingi te pona parce que au moins déjà mon tout so koti na politique les coups de gants au kita lisusu okoma ropero so que za bongo mbele Jakinda la zongi félicitations à Jakinda
mbele jakinda la pona minute ana best il est ata na resté politique na best depuis bima prison amitika na ya se concentrer na carrière politique na ye Pierrot ye wana to ebite place a bomba na se concentrer na carrière politique na ye voilà donc soko so embrassé déjà cours de gras ya okozonga sous la musique te ozonga na chronique ozonga te. Et puis ozongi kana mifinga et ça là qui à un moment donné et puis tu peux abandonner et ça là qui ni anani ana mwasi te ana ndaku te nana yebi place ah ye akokufa lokola nani la dit lui aliaka bakucheka na hôtel à ça pour Et voilà Jika, nous voici vraiment à la fin de cette analyse. Elle était tellement bonne. Bilomo boyebi, biloko kitoko et ezalaka bon na mo poussé mais tozonga bambala sima to continuer si j'ai au point vraiment large makasi. Alors quelques dédicaces pour te commis vraiment la souka. Na ba obalinga biso. Bo aimer, bo partager. Bon commenter na moni ba commentaire na bino leka kebele ba appel na bino pe leka kebele evi misanga ndenge bo encourageanga continuer na musala na yo to sepelaka na yo soki ata boza bien bolobaka soki boza ta mibale misatu ya misatu yeyo ya mibale yeyo bobeta pe tourna edoxy bo senti ke ba bio nga na lobaka ezape kuna. Merci beaucoup. Moi conseil mke pour na Jaël et tant que maman yaya moi-même, demain c'est mon anniversaire. Demain, voilà. C'est mon anniversaire, le 9 janvier. On va chanter pour elle à la fin de cette émission. C'est mon anniversaire. Alors, à l'âge, moi je âge exact. Âge on a combien d'années? Na kende kopé ça tant mususu yaya nanga. Tant mususu leki nanga. Na pesa ye conseil na âge. Leki ayi aleki nga na vitesse. Ngana oluka vitesse ngana pesa conseil. Bisous bye. Alors merci beaucoup Judith Kalanga de Wataïfa. En tout cas merci beaucoup pour l'émission comme ça, notre émission ezakito comme makasi pour ça on dit que ezala raté mais bon comprendre biso TV ezala vraiment likamangonga TV Rangonga Jika merci beaucoup et merci d'abonner nous sur Jika télévision bon continuer pour s'abonner massivement. Merci d'abonner nous sur Edocti télévision bon continuer ba femme forte en tout cas courage na biso longo nyana ba maman nyonso jusque là toute sa fierté à Congo on aime to continuer mi fingate to continuer kozala bongo et kozala bien makasi et ça n'est fini pour aujourd'hui cette émission. Fabrice Mande merci beaucoup pour les images. Moi on a déjà la femme selon Jésus-Christ je vous dis bye bye.